Alors la famille obandi mokolo malamu esengo yoka mpe conseil ya malamu na mate ya kitoko po journée na yo ezala réussite chaîne na télévision internet oye kosunga yo na baconseil divertissement mpe losambo ezali kaka ozwi problème kati ya couple baconseil ya kitoko ezali kaka basansa kitoko koyekola kolambana mate ya kitoko okolisa bonzambe na kati na yo lolengo kodikebana na yo bakola na bonzambe kolongani ya papa joa samuel eselunga apesi conseil ya kitoko mpona tobatela mabala mama na nelson priscilla grasa na rapido obosana te kosabone na chaîne kitoko yo Mimi Selunga TV mwana ya bato ya Nzambe kokota mungu ebele te po dia na nini na biso mungu ezali awa na ake flash na biso awa sko tozotsa boye tosilisi tozwi mwa lutu tosangisa mpe tosangisa ngo nde esiko na maboko vraiment na mwa elokwa mponga alingi ebima mwa ebele na mwa elokwa farine eleka mwa ebele eza problème te na kobakisa me kota miliki te so te miliki obebisi pati na yo mpo o pena fo ebima pena croquant donc kota miliki te nga na mwe nalekisi mpo biso toza ebele bana mpe balinga yango makasi yango namona me namekano na maboko soki namoni ezosenga na kobakisa lisusu soki mpe koki nango na osala kaka na oyo na mwa elokwa na ozala na besoin nabakisa mwa ndambu ya crème fraîche na ngai yango obenga crème fraîche ngai crème fraîche biso eza mosusu zane na lingala nayebi te soki eza na français soki eza nini bateka yango na baaldi nyonso bateka na bango yango oui nasombaki nazalaka nango na frigo fo osombaka mwa eloko ya kolekana nazali nango misato oyo nabakisi dsm mpo namoni pati na biso ezalaki makasi nazokobeta donc nde na boye bandeko bomona mpona nini na biso ezo ata molai te bomona ke ndenge kobimela donc na osala susu eloko manevre mosusu te na okota eloko te video eza trike te ekozala mpe trike te mais ndenge nasali boye soki namoni ka pati na ngai yo mo mama omonake non pati fo ezala boye na olakisa bino ndenge pati yango mpe ekoki kozalela donc nazotala soki nazobanda kobakisa malembe mpo pati namoni natie tellement nini ebele mponga alinga epende ezala mo ebele oui la famille bomoni pati na nga nde ekomi me nazozwa libaya na nga nazalaka nango yo mama oza no na libaya wana te kose preocupe te okosalela noka na arbeit plate na biso oyo na libaya na biso ya cuisine nga lokola naza nango nazozwa yango mpo nameka kofina so pati na nga vraiment makasi oui topangusa nano awa eza kitoko te etika tozosala ezala desordre epesa motema fienga boyebi fienga bamama epesa fienga soki tozosala mosala obongisa te cuisine desordre epesa fienga c'est ça yango libaya nango libaya nango ezala toujours propre mpo nasalela yango te nasalela oyo na bombi na sokoli na bombi donc eza propre napangusi yango ka likolo on ne sait jamais yango sikoyo pati na nga natie kuna na kati
Bobo sanate ba mama pacho ekotika biloko misato nde na exibino. Biloko misato kaka. Biloko misato ekotika kaka oyo. Oyo botala bien. Biso ya laka shilagizane. Shilagizane. Na français na ebite soki kombo nango ya la mais na ebike na français pe bino obenga mais o biso to benga crème fraîche ezaka pe mususu ezaka crème fraîche na biso ezaka kilo ba comment pe crème fraîche ezaka poa mais o ezaka na lo kwa miliki meza miliki te eza zane ezaka miloko ya miliki meza miliki te donc na français na ebite soki eza ni mena ba magazine so ba Lidl o eza ya Lidl marque eza ya Lidl eza nango kaka na tie wana na tie yango ekoti de ponga na zai na posa pene ebele mbamsu pe na sala na nka moko ekoti de après na kamati sikoyo na tagi farine na nga na sani kande bomoni na kamati na koti na tepe wana ale na kamati sikoyo na mwa mungwa muke na tie c'est ça procédure eza moko. Oui bomoni ba mama pati na biso yango bomoni pati nde ekome na kabola on a 4 parties pati na biso ta lisse ekomi pena lisse na ite se bo kwa komona ya pena lisse donc pati pena eza lisse yango pati eza lisse penza lisse ekotika bilo misato pati eza lisse makasi eza bien penza sikoyo yango la famille c'est tosali sikoyo tozokalinga tokuta na bino kata inkobela yango na deja ebande obela tant otsa na sani après tolakisa bino. Merci beaucoup procédure bomoni merci. Video na biso esili bomoni nde bilo na biso ekomi bomoni nde ebimi bo hésite te bosala ngo bokolela ngo fort pati nango ekoti levi te ekoti nango ekoti levi te ekoti pe nini buta te manteka ekoti te. Então a nossa massa não entrou nem manteiga nem fermento, só entrou 3 coisas, 3 ingredientes: sal, natas ou creme de leite e farinha. Além do nosso recheado, né? Todo mundo sabe fazer o recheado. Então, vamos ver. Total aba mama ndenge bimi eza kitoko moko. Bomoni ona kati. Bomoni onde eza vraiment kitoko. Oh, pa olinga na pilipili, atie pilipili peka na misuni wana na kati, Boli yango bokosepela eza bien croquant moko. Wow, bosepela nango makasi makasi makasi. Boli yango bomoni ya minene nde ebimi. Donc so olingi osala ya mikie yo kaka, so pe ya minene yo kaka. Donc nasepeli video na bino yango yo bolike bo commenter botika bo abonner so bo sepeli nango bino pe bosala na bandako. Ciao.